Mais ba politique congolais basa ba médiocre. Même na ba sango beli basa ba médiocre. Tant yo figi ba ba médiocre, bino pe basa ba médiocre. Pour okufi liwa médiocre. Alors bon on le bemba malula bo tia mosengo. Mosengo akufi liwa oyo te po na mboka. Akufi liwa na bozoba na ye. Yo bundi si bangunya lelo ngozonga sula ngama boni poison pe ambonga zokende ezalo kwa dinosaure tolo badi dragon akufi mosengo a dragon suketikali dinosaure dinosaure eza mbongo bambuma mabe bada e nzamba zo bare bambuma mabe nzamba zo bare bambuma mabe ambongo pasa rapida bon après moi pour Fati contre Fati pour Fati ambongo wana vraiment étranger ambongo a Burundi tata ambongo azap mutaboko la bongo ambongo eza bemba saolo siko photo tuna siko yo bemba tango boloko taka ambongo boloko tege na position nini Zambien. Mais plupart y a bateau belé bala katango baso ko appuyer Moïse était que congolais mais comment ça la raté que katanga yamba étranger belé pesa bango pe ba identité pe lelo ba comment ko gérer mboka na biso mais pour anine plupart y a bateau bala katanga sont pas des katanga côté congolais ming sont des zambiens ba yande ba fanda na katanga baso comprendre loi wana soki e beta ka Moïse te e ke beta ba te belé bazawala mais ba la place au kimate. Nous à Congo bandi merci bandeko ba fidélité na bino bozara nango bozé belé partout dans le monde entier kota la émission na biso News à Congo est représenté par Wabino Yannick Wenge moto atonda nakata kibonzambe charge ya moka oyo en tout cas tous arana toujours pour nous passer bino information il y a net peu clair mesdames demoiselles et messieurs merci parce qu'il est nombreux partout dans le monde vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission News ya Congo bozana Kinshasa Matadi Lubumbashi bozana na Guémé na bozana est bozali na Ituri partout dans le monde entier on a rata fou du site tout ça na mizincho la Cape Town boyo tala ka émission na biso toujours chose de déplacer tantôt Durban tantôt Cape Town tantôt Preto ya Malelo micro tout ça na Cape Town pour ça là toujours ba émission na biso to so mo belé ozoli kana mboka na biso Congo merci beaucoup na maman Del Yombo maman ndimba ko voir na maboka ma ba autiste ba trésorier bana bazanga tina na association na Tukanga Itubidi, malamu pourquoi pas na ensemble pour une nouvelle république à présent dans la nord. En tout cas, ils ont un impact dans l'idéologie. Dans cette émission, toujours bas actualité. Oyo ezole kamboka na biso tatuka de mototika biso audio mindongala a violé tokosolango na kati émission oyo na les grands combattants parti nzoko boyebi na mbakaye to be karampe kosola marambole kara na mboka na biso les grands combattants na biso mbote bonisa. Ouais, santé za malamu Yannick Wenge, merci susu na nengo pesa nga opportunité susu na Congo France de susu pour to pesa suba nouvelle marqué bato bazo missinga trop tout monde en était merazo toujours ensemble na bandeko nyonso partout ba sabona toujours na Congo France bambote vraiment na bandeko nyonso balanda biso na Yannick Wenge nzambe vraiment ça na bino. Merci beaucoup to betana les solo ya ndeko na biso Tatuka Dombo un artiste et comédien le lope komaki analyste politique comment ko lobia mambo président Fatima Mbaye DPS aujourd'hui pour asalaki émission moko boye ndenge tozoyoka ndenge ba rimer eza na réseaux sociaux asalaki émission moko boye ko bimisa vérité ya Moïse Katumbi ba eno lelo liboso ba piaki na matériel na mambutu et après ba ko landaye na poison lelo atiki biso réaction topé mona ka ndeni topé oyeba rapé Tatuka Dombo moko bo ndo sala analyse politique. Bon, on a bien Tatuka Dombo que artiste ou Six Arabiso, à celle qui est venue me pour l'emboka na d'abord mes condoléances na famille, mes condoléances pe na bande de cognos sur artiste sur théâtre, mes condoléances pe na ba bande de cognos sur sala ka analyse politique, na bike zelo ko choqué tout le monde. D'abord à de corruption congolais. Tu vois que c'est pénaté na étranger ou ba ina mboka na biso ba bandi ko boma ba na mboka na biso ezelo ko vomé so sala nga passe tout moment et déranger vraiment to yamba ba étranger ta que ba ko fanda mais lelo ba kompeli sous ko boma ba na mboka na biso bandi ko na biso ba vie na biso azelo ko voma ya passe alors na usenga voma na bande ko nyonso ya Congo ba jeunesse botelema pour biso ma to bundela rende jeunesse ata les lozo finga no biso mais yeba que génération na biso a lobby et ko se référer na makambo biso to lobaka
toyaka te po tozwa mbongo to po tosenga non toyaka po jeunesse na biso po lobi neza jeunesse na biso yango tolingaka jeunesse ezala manipulé te na bapoliticien to ambi étranger po étranger ba boma biso mais yango na yaniki ba Jakindala wana ozobenga soki Jakindala omoni lo peto peto condamné ba musicien na biso po ba musicien na biso lelo ba mutu ba introduit ba étranger na kata communauté ba musicien boyebi ke mutu asa ba étranger ba lokola ba Francis Kalombo ba sa ba étranger à cause ya mbongo boyembi bango boye bokoti bango na kata opinion bokoti bango na kata communauté ta lelo ko ba Jakindala c'est un étranger rwandais mais lelo bokoti na kata communauté a c'est pela na liwa ya papa Tatukadu. Mais si la loba qui a déjà Yannick nazo pesa bango 48 et bango pe ensemble bazole la bibembe 48 bibembe zoya baza la prida eza le ko ya pe na ngamba Moïse ko ya pe na ngamba Faïl le ko bango tout basala bon yozo banga te yozo ba bon babi zo lobi comment Moïse ozu poison papa nga ke banga biso bandi komba okutu ba Moïse te na fantastique businessman na Katanga biso bandi bitumbo na kabele pe kabla kia tiki biso tozo bunda o mo pa meza bato baso bomba na Congo boye ko kota na révolution na sentiment bo calcula kite ke eza pe na ba conséquences ezebeli boye kaka na sentiment créer yutu na yo bandi koloba ko finga mozo tala paramètre te yani biso to bundi komba yo yebi depuis 2011 kisi na tango kota Kabila moto zo pela to kena ba lituli house to sali be venema minene ningisi monde kota ba prison to koti ba prison ba 2 ans de prison to sali ba to kufa na prison yo ko bank sanga poison te ko bank sanga pe prison te ponga eza nzelo nga na pona nzelo nga na pona eza na deux chemins eza na liwa eza na prison parce que nga beta panesi na lekion rata ba liwa rata ba prison parce que eza le côté nga na za pa rata prison to kota liwa rata prison kota liwa prison si na kota alors eza loko e ko bank santé pour loi ya chani eza loi nga na to beta ka tolo to lobi ba député bozo mention contre les étrangers lobela rango wala ko to loi chani ko te zate tobi be député ba yoka ki biso na Yannick nde basu loi wana ba memi ngo na parlement ba étudier aller ba appliquer ngo alors biso na Yannick eza loi o ko bank sa biso te président biso to linga ki ngo moni ba loi nyo sezo na mboka to mon état de droit ya e bomisa juge kamere na prison loi o yé e bomisi Tatukadu ba loi nyo sezo na Congo ya kana ba poison ba bazaka contre ngo ba kana ba poison mais partout dans le monde tant on soit appliquer loi mo refait ça la rappel na ba victime faut bazala. Alors, sur le PM Mandela, il y a la loi qui est des droits de l'enfant dans la NC. Il y a des morts, Steve Biko Bakenda, Chris Al Bakenda, Belé Bakoufa, révolutionnaire Belé à Sud-Afrique Bakoufa pour les locaux. Alors, l'IWA pour les révolutionnaires, surtout les révolutionnaires, tous les ratés. Tu es multiplier les sous na kati na biso totikali toujours sous force to bundelango Moïse a candidaté soko lelo bomi Tatukadu mokelo to boy le même imakambo e bomi Tatukadu mais otiki yango déjà na maboka batu nyonso batu tout déjà baza révélé que lelo ke yo za na congolais te tala lelo ko Moïse zo ke no so ke tamwa na Katanga e bana ba bébé balanda ko oyiba kartono landa ba kacher mutubolu kaka yeyo mais Moïse a salon la Katanga na Kamalondo zo tambola ka Moïse congolais oh yo za congolais zo ko tambola bat balo ba Moïse congolais o mo ko za congolais te mais ndeko na mo ya na EKTB out solo bango papa na so sa soraya soki ya nani juif mama za Zambie mais plupart ya bateau belé ba la Katanga ba so ko appuyer Moïse état que congolais mais comment ça la raté que Katanga yamba étranger belé pesa bango pe ba identité pe lelo ba comment ko gérer mboka na biso mais pour anine plupart ya bateau ba la Katanga sont pas des Katanga côté congolais ming sont des Zambiens ba yandi ba fanda na Katanga ba so comprendre loi wana so ke beta ka Moïse te et que beta ba te belé ba zawala mais ba la place au kimate toujours appliquant nini teke congolais comment na ba combattant belé bozana bon sala mon combat koluka mwa mboka za pouvoir misusu pe ba ke ba soutenir na bon étranger ba soutenir ba Moïse Katumbi ba soutenir ba te belé ba combattant o boanda ko na bon et ça la roni pe lilo ba ni nokolo ba pauvre baza manipuler na ba riche ko bo sala ngote ezala mutu mosusu ayena combat o eza spirituel o nzamba tindie aloko médecin alors qu'on la voyait Nzambe ezala ba musu ba kota na sentiment ya mbongo musu akoti yango kaka kero ba mona nga na itu yango moni bazo perdre ba vie
yango moni bazo kene lokola mopepa kaina soka yoki koto ensemble akimimbango ayoki koto faila kimimbango ayoki koto mais biso bana to telema kaka le peuple d'abord tout soutenir le père Etienne Tshisekedi to ko soutenir fait pas ça makina langa bokoki jamais ko manipuler ngala boya mwana mboka na ngai c'est haute trahison même pas Nzambe nga ko soutenir Félix Enan Kamere te na ko soutenir Fayulu te na ko soutenir Moïse te Moïse c'est l'étranger d'origine. Comment la Moïse ozobanga ngote nde balobi so tan comment Moïse bozu poise ozobanga nga ba nalanda bango kuta na Google Stock Moïse abanda ba mbango na Google Stock ba ko sala makamna bango ensemble na ba ya solo nga nalanda bango oh na Moïse abanda ba mbango nga ko banga Moïse soki abomeli tatuka diombo pone loko tatuka diombo lobi ke afutisaka chez Camille mbongo na kasumbalesa bakanga ba traque teke zambien alobi ke afutisa akanga ba traque ya chez Camille na Zambie. C'est vrai, c'est le constaté. Moïse na Zambie, bana na baza ba débasa ba bazo se poser ba député na Zambie. Moïse azala ba parler na ba Zambie, Moïse akata na Zambie midi soir vile za kuna. Moïse a la Congo qui est homme d'affaires, muto appliquer le Moïse la politique à cause ya politique kanambe. Ya gani na Congo et na bambo na loka homme d'affaires. Le homme d'affaires a ko pêcher bambi sene na kabela na kashobo wana na ba bateau de pêche na yi. Muto appliquer Moïse comme politicien et ça politique kanambe kabila. Tellement ya na mboka na biso atali bo étranger bazate tout ça la bloc à étranger. To manipuler ba na mboka oyo. Mais lelo ba Congolais bazali malpilé na ba riche ba piller mboka na biso ba komi ko pesa rabino ba $100 po boma ba na mboka. Pourquoi toujours ba politicien baza toujours comme malpilé ba pauvre? Bozo so ba pauvre bozo malpilé ba bozo comme ça va de plus en plus pauvre. Tel logo le en Afrique du Sud. Bozo ba pauvre bo malpilé bango ba keno ko piller na ba shop. Tant les conséquences de bomi bango. Ya ko les certaines à l'écoti. C'est la même chose sur le Kana Congo. Moïse a na mboka piller Congo. Pour le latiki ba katanga na vunga. Moïse a tonga ni hôpital na Katanga. Banda di. Moïse a bongisa Katanga. Abongisa le rote ba stade wana nyos ça ba stade ya kala. Moïse a ko parola couleur. Balakisanga ekolo Moïse atonga na Katanga. Balakisanga hôpital Moïse atonga na Katanga. To balakisanga société nini Moïse asala na Katanga lelo bala Katanga. Lelo bozo beta toloke. Oh non tozo poster contre Moïse azala kanina na Katanga. Pourquoi boza toujours kaka ya ko manipuler? C'est comment ça baba congolais au baolo ba. Basa ba Zambien. Plus personne des Zambiens. N'ebisio Katanga ozomona bato ba sommes des biso ba Katanga sont pas les Katangais, sont des Zambiens. Baza bato ba ye kotia misisa na bango na kata Katanga. Parce que les vrais Katangais ba lobakati. Les vrais Katangais ba lobakati. Bana qui par rapport à ma politique. Baza la boule ba bomana Kyungu. Na so bisa Kyungu za la prida. OK. Kyungu zala prida baba. Zala prida zala ba renyo zo sala mala Katanga ba eliminer Kyungu. Pour ba ko comprendre Kyungu mutazo sala lelo Moïse azala lokola azala palpiti na kata Katanga. Pour leader lelo Katanga za divisé par deux. Kyungu na Moïse. Siko ba comme la réunion ba boma Kyungu Moïse atika lokola leader na Katanga. A manipuler ba Katangé. Yango basala ba réunion ba boma baba. Yango pe na bisi baba zala prida. Zala prida ba tola baso kotelo ba réunion bango na ba Kabila. Kabila Moïse Fayulu baza bloc. Mais bloc à la Kamite Zobima avant l'élection 2023. Et Zobima, na oyo sango oyo paza la poison oyo. Abesho nani oyo. Ambongo kasi baleki biloko ti na moyi na oyo yebite mosonga kufina poison. Omo mosonga kufina poison. Yo bundisi ba mediocre ba kei. Olingo songa susula nga ba mediocre. Obi prise ni ba mediocre ba zulio. Ofinga ibongo ba mediocre na ba émission. Yo kasi départ ya Kabila. Na mosengo pasa la katiti ba mediocre fingi bango mais lelo batu wana ba créer ba plan na bango yo ko kata riba oyiye ko inaugurer ba bord na bango ba fongoli l'hôpital obi président bazela mosengo yani ko bulate so sali mutu mabe lelo na bozonga ni ke mutu wana za toujours la confiance na ote aluka président ko beto pa elimio parce que yo zape mutu bundisaki mais loko petit solo ya mosengo mais tout monde retour ya corps ya mosengo na Kinshasa mais bazo kene kolongola corps ya cardinal Malula po bakunda cardinal mosengo wana sans consulter famille ya cardinal Malula réaction za nini est-ce que Malula peut akufaka na ba politique to ezani. Mais ba politique congolais baza ba médiocre même na ba sango beli baza ba médiocre
tant que fini bato ba médiocre bino pe boza ba médiocre pour okufi liwa médiocre. Alors bolongo le bembe malula botia mosengo mosengo akufi liwa oyo te pona mboka akufi liwa na bozoba na ye yo bundi si bangunya lelo ngozonga sula ngama boni poison pe ambonga zokende ezalo kwa dinosaure tolo badi dragon akufi mosengo a dragon suketikali dinosaure dinosaure eza mbongo bambuma mabe badaye nzamba zo bare bambuma mabe nzamba zo bare bambuma mabe ambongo passe à la prida bon après moi ça pour Fati contre Fati pour Fati ambongo wana vraiment étranger ambongo a Burundi tata ambongo azap mutaboko na bongo ambongo za bemba saolo siko photo tuna siko yo bemba tango boloko taka mbongo boloko teke na position nini boloko taka na balabala to boloko te na ofelina to bosoka na baba po babi bemba sala bapale na Rwanda siko il faut bien expliquer biso bazwaka mbongo côté nini place nini mikolo za jeté congolais za la besoin ye baba tutu bayaka ndenge nini bakoma ba politicien ndenge nini bakoma ba ben ndenge nini bakoma ba cardinal ndenge nini batata na bango to ebité mosengo kutata kufile meto bi mo famille na ye siko mbongo famille to ebité il faut la que ça biso bazulaka biso mo mbongo ndenge nini bazwaka na full to no fel na to bazwaka na Burundi to na Rwanda po papa ya mbongo to ebité mama ya mbongo to ebité yaya ya mbongo to bona ete ya lokola ba Jakindala oyo lelo juna oyo akoma assemble yaya Jakindala to yebite mama Jakindala to yebite ba Francis Kalombo papa na to yebite mama na to yebite ba koma ka ba politicien à cause ba musicien na biso pas Francis Kalombo face à ba congolais te na nga bete to sola entre nous non longivement Francis Kalombo wana na mini wana libanda za toutes wande toutes d'origine mais ensemble bolier tatuka diombo mitwe ko kufa na ensemble ba tête zo tomber bo za prida mutu nyonso atengami aza mwana mboka 100% congolais ozobimise longi na makama Moïse boyeba ke Moïse azane kanda na 2023 te mais bino bato bozobimise longi ba tête ekoya. OK, merci pour ce message pour to kabwana yo le yebika tango message za ensemble biso tout jeunesse totelema peuple congolais bengami makila de père et de mère totelema to somilize lokola mutu moko totelema bangunya babimi déjà tolobaki bangunya bakoma par-ci par-là po bamoni ke no kope se kufi bamoni pe liwe zo la bangu bazolinga pe bakena bato même Moïse wana zolinga kenena bato bazoa pa Moïse bazoa te po na ko support Moïse bazoa nde po ba récupérer ba mbongo na biso ya yiba pendant 18 ans oya boma bakatange na nzala. Merci. Mais ça quelques mots te to kabana ouais mbote za ka na jeunesse congolais totelema tozala bomoko totelema lokola moto moko to benga na bangunya nenzembo bayembaka bangunya bakolonga te jamais mungunya kolonga moko na moko tokozwa na fimu ya ngubu tango etelemi peuple totelema ba politicien congolais bozala bomoko botelema nazo pesa pe na mode d'ordre Daniel Safo fo bakanga ye Daniel Safo bakanga Kalaming te fo bakanga ye soki ba bakanga te prison peuple et si ganyo so bo mona Daniel Safo bo sila na ye. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que bozaki est belé oh wapi côté l'émission na biso news ya Congo zaki présenté par Wabino moto atona ki bonzambe na de ko bino congolais yani kwenge papa congolais maman congolais donc congolais ya makila na ya marape ba congolais parce que étranger ko benga ngate na yamba yo étranger bango ka nemba mais na senga na ba téléphone ba kasi ba bank sanga pété na ina songa ba pona bino les gars combattant parti nzoko awa na kati ya Cape Town nga bino ndeko na bonzambe yani kwenge biso sonzambe te